pasteur Walesa a vu photo na film nangawana atina ba internet. Film wapi? On a un hôpital na konda kimundemoka makasi. Kuna utaki na liwa. Alors tant on a bimi na yo table la bino Walesa kosa na ngoko yango moni na tadi Walesa na tribunal. On salami avant aucune église naïe après qu'on réponde à l'invitation naïe ou après? Non, avant qu'il y ait une église à Walesa. Na dina tina parqué na 4e mairie. Tout d'abord na funa kana matete. Walesa lebi non na matata au samba parce que matete ali commune kai. Tout que des 4e mairie to sambi. Alors magistrat a dit pour un candidat personnel conseil, il a pris le magistrat conseil, mais a retiré plainte. Walesa bi nangai pour un limani ni que olimbi sengai, yaka na église nangai. Na simbenza na kene église nangai. Parce que Walesa bi assemblée la pour na koyi pour un lokumu na été. Nandimi mbala moko boss. Parce que pasteur nyo shawlo ba ke dingo ya na assemblée la pour na kondi. Pourtant na kene hôpital. Pasteur est belé, donc si je comprends bien, Balandi Simba Info, pasteur Walesa a qui kota la papa Edi na hôpital, azwa ki yo ba vidéo wana na hôpital ne ayeko chango na internet. Oui, c'est là qui dévoile. Tiens on avait bande ko zo ba vidéo wana yo mo za la conscience au mona que non, azo zo ba vidéo. Na sala ki mututé. Pourtant on a fait un hôpital, na sali 45 jours en hôpital. Même madame Nangai, ça fait 4 jours na la ko yeba yeke. Aye, azuinga ba vidéo ana. Nebika ki pasteur aju ba vidéo. Mais na kamo yango na mona na ba internet. Sans permission Nangai. Yangana ke ne ko fondé na tribunal. Que Balandi Simba Info, Bolandi va confirmer ba moindre doute na bino par rapport ya ba conflit oyo papa Edi azalaki nango na pasteur Walesa. C'est bon papa Edi bana beta lisolo ya trahison wana au pasteur Walesa obi que non pasteur Walesa a trahi par rapport à quoi? Oh na pas kilika moko tena likamba trahison na ebi yango tena ebi kake nga na funda ki e po akamata ba photo na ngai ya mabe akocha na internet. Or je t'en ai comme ba photo wana kinga na kuma déjà mourant na kuma ngota kufa. Comment possible je vais pouvoir photo parce que ba pasteur balai ko ya ebeli. Ba je nga ba photo te ya ika jinga filmer direct à l'ancien internet je Walesa abigisinga. Walesa abigisinga ite. So na bika ki ali grâce à Nzambe. Papa Edi andimela ne pe Nzambe. Ndima Nzambe. Ndima Nzambe numéro 1. Numéro 1 nanga ya Nzambe. On ba fétiche, on ba kisi ba gris wana pe dans Nzambe po chara no ye pe dans. On ba kisi na on ba protection nos ala na wana. Nzambe po chara no ye pe que non. Nzambe azala. Nzambe azali ba kisi nanga ya ke loka famille. Soki na kotika loba na kotika la mwana nga makidiba. Azana photo na kotika la Pablo. Ba azana photo. Solo ya moi no papa Edi moi na yo aza ko exercer même métier que yo oza fier na ngo ou soit te reconseiller que non atika ngo eza risquant. Non, naza fier pour le sona na tiki moi na ngai parce que ti le longa zo bunda na lokati moi na ngape azo bunda kati eza le loka famille. Donc oza fier na ngo oza donc makasi. En parlant de Maramba Kisi, papa n'a attiqué là Kisi. Parce qu'on a tué un demi de sa caméra, n'a vu ce que osa délivrer. Ba passer bazola non. Est-ce que du cas qui va passer au bazana mboka pour ne pas délivrer ou comment va gagner mais comment kozongi là on a ozo attaquer au makamezo si maté bilo nyo ozo zika bazo bimela yo ozo ka pasteur o ya madame o yoke atana ngoya pour na délivrer yo. Ba passer bazana poto bande musu baza awa. Message no ko lo bana bango alors. Message na pesa bana Nzambe vraiment ezelo ya gimoleka za na mungonga koloba te gimoleka soka lobi aloba mwa makasi esaka lokola zokanga mais mutu yabi gimoleka ayebi ke gimoleka c'est sa façon de parler donc eloko na sengi na ba passer boza na poto ba passer boza Kinshasa ba sœur ba frère obo bana bonzambe bozali ya solo
même bana o papa la so adi na bala tika bozali o bazbota mapekula na nzambe malamu bozali bonzambe ya sole zali bosunga ngande kona bino vraiment na minute da zolo baboye bakoba misato bima na ndaku na ngai toko kende sikona kamera na frère bakoba ne bima na ndaku na ngano ki soki na ziba koba na bwaki yango ezozonga na ndaku donc na bana na nga ba yabili solo wana vraiment eza pasi mingi milimo wana ezoya koya kolobela nga na butu donc misiki na mekaki même kobenga ona bana na ex collaborateur na bengi Edingo nga bien Edingo champion maintenant zo comprendre teta mambo boy asinga bi petna ngai na yabisaka yo poto zo kende nga na uta kuna mena oyebisa ote kendo mona yelo ko ba ko ke bonzambe kende kaka siko benga ni na yotefe nga za na bezo ko bongwana na bengo te pona kozonga na bakisi te pona nini champion abisinga bi luka basala nzambe bazebele okobikisa bamukolo okobikisa ma tokomona na kaka po nga azala nga Edingo na zaka awa tokomona na kaka na ko benga pe mwana ye die na bina Bruxelles ayosinga non vraiment le cas comme tungisa mana to la na bonzambe otiki biloko ame lokola bango bakokite luka kaka bonzambe ekosunga yo okende na kokoma na liboso selon na basala nzambe oyo bakokoka kolongola parce que eloko so bakolongola ngote photo kokopa basala nzambe na dosa no message tant oza ko délivrer Gimoleka yeba ke oza ko délivrer représentateur ya Satan koya ba jeté yaka la bonzambe boli misana tie no musabité boya na ba jeté tant bozo ya ko délivrer Gimoleka sona ba memeli ba congolais moto to akomi ka pasteur ba comprendre que soka jumo parti anda kateba atema puta ba komi kometa ba bunda papa ba komi ali ba komo bena batu na mbongo bande bobima na masolo wana ba pexi moto nzambe te nzambe zayo moko bande kona ngai kuma baninga na bino ba manipuler bino ba komisa bino faible ça la gêne bazoti na bino na ba gêne wana malaria wana typhoïde bazoti no ça la gêne mais babomi yo lisusu poza ya kokufa mbongo nana kosomba chansa mala ya malaria wana ngote tonga ya dipirone ozala ngote mais okenda ke église bazobiso o consultation est-ce walesa ba marcelo ba ngoto na ba pasteur ba konde bazara ba ngoto est-ce que baza ba docteur médecin pour basala bato ba consultation bande kunangai ba mukuna ba mutombo ba peto ba bibi bibiao basala bato ba consultation bato ba tona mebele na ba walesa ayeka ka bon de la civile au près $50 $100 raté ay oh bande kunangai et ndako sa examen na l'hôpital batala babetiri na babendi batalo yozana mo baza ba docteur te baza ba escroc ba fondé ona baza ba escroc bazo boma bino ba congolais ba kino na ba kinoise bokoma idem na ke veiller de prière okoteka te mabelo eza etonami na nyonso au plupart ya ba église ozo mona na poto eza affilié roi ba église te ba association eza ba association parce que na ba mairie ba affilié ba église musu ba affilié ba ngoyo musu pasteur na yebisa ba ngomoni ba joana to ba demander ba zima motete peta ba ngoyonga na zo ba musu na calmer bango na tsa ba ngona zeo moni chaque dimanche ba ya ka pasteur mutalo ba moi na pona mairie ba livre peu bla passer mutazo azwamu ke yankataka ba congolais mo bala kuna tete petaka yo pene église alléluia munde sotora mushika bi oteti kimakado franchement congolais congolais comme na niveau moko na baki muta normal na mboka o azate batutu ba mituna ba aussi beba mutu ya normal mutu ne bine que normal azan suna de distance observation d'odeur et d'écoute naza makambo belonga na yeko na kata monde wana okoza zo péché na teli boko boy tala na ba kite pa walesa et pas papa walesa okomona nga Gimoleka na chaka boy bokanza na mona nini to na chaka boy na yebo nga na monaka
et puis na bina qualifié au place nini oza pe wapi to na chaka boy Gimoleka mutanzala te Gimoleka kinwa Gimoleka atongi ndaku na ye centre de réveil spirituel na esama na Congo te il y a pété passer roapé azala pe nanu te Gimoleka azaki célèbre na kata Kinshasa Gimoleka bayembi Gimokonzi Gimoleka bayembi Gimoleka na wenge musique à BCBG à l'époque Gimoleka oyo bomona Gimoleka oyo grande sœur ya Gimoleka nde apotana jibe piana mwana liboso o babengi na kombo ya Gianni Versace na ileka cocotte Gimoleka oyo bozomona ala Gimoleka ya solo ala Gimoleka te okoyepa na ebo sa bavanti pour moi la fois passée toi maman Joko ya na koleka na boy je suis parti chez Pasteur Walesa j'ai vu un procureur là-bas à Sango Moleka bino bokeba na bino cette fois ça na okanga bino procureur Keba o Gimoleka yako kanga bakanga yo na bisoka ni mwana yo zo etimine na bonzambe to fana ngai yo vandi be Pasteur Walesa o we mama Joko ba nini Gimoleka Keba na procureur bakanga mon frère procureur na so Keba cette fois-ci so meki susu o mona mabe yo sa ki yo kanga mamuso ki na boso na mo sa yo kanga to macha le kalima na munaye to macha ko sa makamunaye macha sa observation na ye Gimoleka tinda kiete ngana yeko ta papa Pasteur Walesa yo sa ki Keba bino bomoni min bible za mibeko nango zo to na mibeko na nimo za plenya na ngai za plenya na ngapo tango edingwa fundaki na si Pasteur Walesa abisanga abi na benga ko ya ko confesser te kesi sa ba mnone edingwe na kenda na kutene edingwe na libanda parquet to discuter na champion na bive na petit na ve na za sno ba kisi te ve na tiki ma moyo na kona bonzambe ya idi ndo tianga na ba leta na za mamu ya futa ba fokate edingwa fasha mabe na bondele edingwe mais na si Pasteur Walesa apesi nga foka mo ale azo sanga bi na okende te na okende mambo edingwe te na kenanga moko na okuta na soda mo za lieutenant azali protocole pe na centre de réveil spirituel amona na okota na parquet na nde na opota na edingwe na kena edingwe to potani ba katiere ba tebele ba yaki batakisi ba bele ba no ve petit na yo c'est problème ngapi na si ve bon so ki pe bo epeto yo poza na robimisa ba vérité musu be yo ave nganga yo be ndokia bandokia ave présentali si fait ba bache so botika na se botika te ko kenenga na edingwe tina palais edingwe na bive ne na zaboye ti désordre le kani place na ensemble pas Walesa batu bazomona nga nazomona pe batu so na koti chez yo et sonné faux zo akiti to vanda libanda vedingwa bengi mwasi na ye mama ya pesinga mbotele ki na nga pe yo mwana edingo abenga Jésus abi ave nini bien ave o mana o prière ave mama yo na ve na o wala mwana edingo Jésus azesanga makambo yo na pe na edingo wana talinga te alors tango ça siko ni wana to solinga na vie na si vie c'est nga petino na se solingi to samba ngana mo bakisi mais longola kombo ya Pasteur Walesa ndenge vie alongola ki kombo ya Pasteur Walesa na se vie siko zo funda nga bona nini place nyoso kisi lo ba maradingwe kombo ne fe lo bam yo za kisi edingwe yo mona za na kisi bon place kisi zo baba c'est kombo na edingwe lo bamite c'est que edingwe yo za na mutu akisi te mais edingwe yo za kisi yo za mutu akisi te mo za nde kisi edingwe asekaki to telemi nazaki na un petit rien ngana fait to kaboli ndambu via siminga na lipeka accompagner nga via zaki na pantalon ya jean na bleu na la cosse rouge asinga Moleka bonne chance ça la bonzambe na yo kende mais bisone to zali abwe kaka ndingo yo zana na ebite soki Walesa ko délivrer pour ngai na kende pa Walesa ba retour nga na zo yango esake na zo nga onga na zali maloba edingo ya bisanga yango wana. Ok, bande nyonso tout bazola na biso de partout toyambi Gimoleka ok boyebi très bien Guy moto alukima abengi ngai te tokutana à ma grande surprise namoni ye moko batambola d'habitude na apôtre Mania alobi oyo esimili aloba Gimoleka bande bazola na de partout papa na Walesa zolanda yo Pasteur bazolanda yo centre de réveil zolanda yo témoignage na eningisaki vraiment mokili mobimba mais je regrette beaucoup na ndenge ozoni olobi makambo ozoloba mais ndeko avile nalobi bien que témoignage c'est vrai témoignage onga na pese pa Pasteur Walesa eza kolongola te kobakisa te délivrance na nga nde échec
Et ça deux choses différentes. Témoignage à passer Walesa, c'est vrai. Et ça est le cas kolongola té, et ça est le cas kobakisa té. Na bakisa le côté, na longole le côté. Na loba vérité à témoignage, il y a passé Claude Kaboundou Walesa. Kutu makao mususu pe, il y a témoignage à passer Claude Kaboundou Walesa pe, et si là té parce que yemo kwa kataka on a ba sentiment na ye. Ozomona. Donc témoignage c'est vrai. Et le kolongola nkate zate. Eza ndengwana edingwa yebi yango ngana yebi yango banganga kisi oyo à l'époque ya ba camarade nanga ba yebi yango eza bongo eloko kolongola yakate ngande délivrance ezate que elo ni lokolo bana wale sazola no elo na ko esa passer wale sa papa bonzamu nga mona ke pa na ona bituma otubundisa yo tana pousse peme na ona monya ngote soki ezana erreur moko na oka na nzembo moko yemba wana ke nzamba pesa ki directif moko salaka yango te yango CNTC akimaki pembeni na yo omeka pe suko ayemba yango na nzembo wa ayemba kamudi ya ngomba wana ezala na nzembo ya papa ayemba bongo yango pe elo na osenga kaka papa soko obungisaki yango obungisi CNTC ningo obungisaka ningo bake frère wa baba basoela eboye yo bosanaka CNTC akimaki yo soki pe tonga na ye oyoki pe sentiment ki oyambiki moleka nganga munene ayeli batebele na église gimoleka matisi sous église dans centre de réveil spirituel osali sentiment papa bonzambe ekimi tia mabolongo na se senga nzambe azongisa susu CNTC ane pa na yo po azosala lisusu te. Tous les propos tenus dans cette émission n'engagent que son propre auteur. Et ça dit qu'il y a un niveau. Natangi pe Maria Ntumba aza parmi ba influenceuse ya makasi ya mboka na biso na mwana wana zo teka ba plante na ye je l'ai jamais vu mais ko ela ngai na bosolo na ngina mona Maria oya yebi place Maria Ntumba zala yo bino tu ba passer boza be kobiste bino tu ba passer boza ba démon. Marcelo, toi tu crois que Nzamba yo kakao? Nzamba yebi yote. A côté kanaka koyeba yote. Bato tu boza l'église ya Marcelo, boza la carte en fer. Bato tu boza l'église, ya ba Marcelo, ya ba Joël Tatou, ya ba Moïse Biekenge, ya ba Mike Kalamai, boza la carte en fer. Bokena kokota na prison, moyen bongo ezate. Bino boyaki nde kobongisa bango basala ba concurrence ya ba villa basala concurrence ya ba jipe mais bino peuple botika na ka ndenge bozawana bolanga na miyaki lelo to suki wapi boyebisa biso biloko ya boye Marcelo grand pasteur boloba na ete mais oke na kata ndako aza demo mwasi nakomi mami wata bandeko toko sekaliwa ya Marcelo ye mo mutabomi mwasi na posu Marcelo boyaka mais maman na ngaka zala soka tikaka na tai na ye na santé na ye makamunoso mutabotoro bana kati yo na tikelo mona 2 ans en dehors na ye ozape na basi mosusu ebele libanda wala ba puko okotina mwasi na yo agolosaisa pour de bonnes discours, à salisi candiscute, à salisi bazol Marcelo. Moto moko oyazali contre liwa ou bien ko seka ebembe ya maman na biso akufi. Bozala ke belé na salle. Bozali ba grand cérémonie. Bino tout botika pendant 30 ans, bolela ka peuple en até. Botika la kolela peuple en até. Peuple azo kufa partout. Félix Tchiro le bato ko kata peuple 145 personnes ba kingo Félix Tchiro azara ba fête na ba veste mulubo ya IDPS natangi pe Maria Ntumba aza parmi ba influenceuse ya makasi ya mboka na biso na mwana wana zo teka ba plante na ye je l'ai jamais vu mais ko ela ngai na bosolo na ngina mona Maria oya yebi place Maria Ntumba zala yo